Modéro vraiment pour la yo. Papa Molière, ils ont ce problème qui dit ça caprito fallait l'enfant mayo samwe. Il y a vraiment souvenir au tikelinga na l'échec bango pe bazo sekanga bazo yembelanga ya tikalisima moi c'est ali koka mwana magorodo pe bazo yorke ferkinyam bisou bye. So maman mais bazali na ndako alalaki na bina me kokota na ligne leto na koti na ligne na mona groupe NTPC Mirma akomi eloko nini ekomeli moi on a tali yango na bengi Mirma na privé ngabi eloko nini yango ekomeli on na oki asali crise ite na bali ko benga ye moko na WhatsApp na numéro na ye moko na insister na mona oyamba na bina benga esko na appel normal na bengi na banzo benga momi oyamba na insister ndi na mona mobala yo yamba à se présenter à l'objet à pasteur na ngabi ah bon awo ezali ofele makambutu actualité ofele makambutu ya kitoko ozoluka yango otala awa na micro d'or presse en ligne c'est bien moi tanti linda olima te losako na yo balongolaka mwasi kaleso na mino te isongolo c'est fort et tout assister écoute malobati. Alors ndeye modo atuni bazat na 50 vu que na tambolinga moko na zaka na chauffeur te na bane do lenga kozwa volant si 50 na boye balo basusu ke non moi na impression que ici les arts bat pour interpréter et si voyez modo en tout cas na ko conduire c'était na état oyo ya modo na botika ya pema après na pema na sisi ngabi je vais tourner. Ouais, na tourner dans le bola. Le premier rôle c'est qui a marre là, ça va m'aider na ça short voilà. Voilà, l'été na tourner. Après un moment donné non, je ne ferai plus na c'était mon job était na kindeka na nini na ndakude voilà, je suis venu. C'est le Mikodo presse en ligne avec Molière Chingala. Tous s'abonner massivement. Nga vie de loin na s'abonner na Mikodo presse en ligne à Molière Chingala. C'est très amusant et très mignon. Et Molière Chingala aux fantastique. Siècle, c'est pas appareil. Di ono tinga na bimi na tigi mimi déjà ya okufa. Sona soka bébé na to la ngap na. Mais je suis na bido tinga na obibana na tinga na mimi ya okufa na bimi na ele petit. Qu'est-ce qu'on fait? L'Éternel a donné, l'Éternel a resté que son nom soit. Nous payons une pour la fête et puis nous parce que on a mon minda et au temps sous je l'ai dit dans son alléki et on a la ça à sur la l'équipe on a côté comme sur on a fait ça mon soit dans la chambre soit avant le salon soit devant une bande à une place dans la mine avant de moi comme ça va de ingénieur Patrick Totel Molière Chingala même pour na bolingo na yo kapela ye frappanga na zoto atako to fimo ya modo na testo parking na to kwa et l'autre ça le magasin mais quand son zamba le dit ce qui est ça le niveau c'est que zamba est bien permettre que zone c'est commerce puis ce votre travail la paiement et c'est sur maïe na to mega pour forcer pour ça la bola na lisungi ya mwalimu sana asuna pour ça la bola pour ezoe bana lisungi
Bon hiver. Baby que boa na dinga, vai que aqui lobby, toma na onde se for que se foi, só toma lugar de saque onde ele. Moi, vous expliquer moi tes amis. Et ça là, ils vont vous passer les fingers qui déjà écouté dans la nzela na bimaki. Pani masudi mutabenga ya benga ole a comprendre déjà kinga na ebelo. Donc tunanga kabi ya webi. Kabi ona yebi ne lefse kuti ko lelo pesa ngana za nzela na otambola. O lela. O mubya. So webi Iwa eza mokano nzambe, mais c'est vrai que dès que ça peut tout ça qui tout là tout la monde c'est la qui est là. Et puis dès que on a on s'attend même pas que tu poses à la vie. Donc ils a dit Dès on a fait ça. donc idée on est là comme ta maman ah na suta et raison on a fait la carte à mais na suta na siège place na banda na suta. Nabi odo tinga na bimi na tiki mimi déjà ya okufa so na tuka bebe na ka twala ngapu na nga nabi do tinga na obimana na tinga na mimi ya okufa na bimi na ele petit ya qu'est-ce qu'on peut dire? L'Éternel a donné, l'Éternel a reçu, que son nom soit nous payons pour la fête et puis parce que mon amour minda est au temps sous et bien à son alléki et on a l'air ça à part sur la l'équipe de la côte donc sur Arsenal on appelle ça mon soit dans la chambre soit dans la salon soit dans la banda à la place dans la mine avant de moi donc soit dans l'enfant moi tout c'est la plus moi qui est là il a plus pas monter oui ça le pamphlet c'est ça donc il m'a dit mais bon Merci beaucoup. Welcome. Condoléances. Vraiment Maybe wazaki moko na bino atoka na kosolaka bien en tout cas yaya pena na leki para bien kama ukaki ngozaki konde ngata mbabenga wasina karto zaki na cinquantenaire ukaki na cinquantenaire tunakoka ici nazalaki na tournage aenda tournage ya modi na matete et bah modi ba déjà informé malheureusement on a montré retard que dans le programme de tournage na ki ba téléphone té donc bato banana rolena ba groupe WhatsApp ou tozala na moya mabala makelemba mais vu que nous avons un retard na le téléphone on a commis peu bah moi je vais informer moi je suis informé que boy bisiki na commis peu wana on a prié baraïs avec ya moi ciel musu ndauti libanda ngati na siko ngo bache wapi donc quand moi seul musu lui quand on bache wapi ba mo bango batalier quand batalier a changé les solos. Bon, on a pris les JPT pour nous, on peut normal. Alors, tant que comme on a retourné, le téléphone a sonné, il y a mon d'abord na yamba téléphone. On a bien, excusez, Nathalie, na hôtel, banana retourné au téléphone ici. Or, bah on te balait na code, mon téléphone n'est sonné sûrement. Comédien mon pote, on t'a bien, on a numéro inconnu, tant avec des numéros inconnus. Na yambi, tant na yaminde. Pasteur ya momi na rectifier pas celui ya na leki momi azaki ya na ngati te maman je tiens à rappeler ce que le loba tu vas comment kubenga Cardozo c'est grâce à Suzy Bank les ayem tazwanga na théâtre télévision yem tayana ngana lemba kotanga na nzoto de chez maman na ngaki ya donc ça na bolinga maman
c'est la raison pour laquelle baya modé ba boya qui ba informer nga. Et quand on a un téléphone, c'était son pasteur, Aminon Cardozo. Moi, je suis le pasteur à ta maman Souzy. Parce que tant qu'on a déjà modé à Betengelo en disant Cardozo, Souzy a sali sur le point Nico. Dans la ici à Salinini. Dans la ici. On s'est rappelé, on a un programme à maman lobby samedi, le même samedi, on a eu un rendez-vous, on a eu l'Iputa ya Fanny Masoudi. L'Iputa na bangam no lati saye na libala ya Fanny Masoudi, Fanny otikile l'Iputa na ye. Alors tant où ya modabi, je sali subo epo moi je pense peut-être à Fundinga ya pa ya modé. À Fundinga pa ya modé tant on a retard ya otikile l'Iputa. Ba moi nandeni nyokote asali rechute nabi asali rechute nabi nzambe nanga ba opérer ka maman c'est que ni nyango c'est nous on pensait peut-être qu'ils avaient mis en métaux ndemba mon a bimisi téléphone nanga na komeli sali maman comment tu vas osali sur rechute comment na mon qui azaki en ligne nzo ande bango bando tester ka voyer ba soki na za informé ou pas voilà après nabi non na obenga nanga ye si manga bifalo ko lona ketikeli pour après tournage et tout. Bon, on verra ça plus tard. On a des gars qui récitent. On fait ça les 11 jours, on a comment pour faire bima bon on récite. Et du coup, quand on a un bi pasteur, maintenant pour un Cardozo, c'est moi le pasteur, il y a vraiment un yo Souzy tout. Je tiens juste à te dire, je suis forte et tout. Assisté écoute malobate. Alors, ndé modèle tuni bazat na 50aire, vu que na tambolinga moko na zara na chauffeur té, na bané do lenga, au volant. 50aire na boy bal basusu ke non moi na impression que ici les arts bat ba interpréter et si ba modèle en tout cas na ko conduire c'est na état oyo ya modèle na botika ya pema après na pema na sisi ngabi je vais tourner ouais na tourner sur la tourner na lobola le comme rôle c'est qui a marre rouler là ça va m'aider na sa shot voilà na tourner après un moment de la vie, je ne ferai plus. C'était mon job éternel qui était voilà, je suis venue. Ce n'est pas facile, mais bon. Il y a une question qui est pourquoi moi, ce qui est trop mais c'est trop tôt. Espoir autre comme qui n'a confiance autre comme qui n'a et tu es bâti derrière qui sont qui nous ambo, admis ce qui n'a comment c'est qui nous ambi. Dans cette pour la mission comme c'est qui am na kolo ba témoignage de l'on robelisa moi na chez moi na ngasa 5 jours na comment profond je dirais Zamboyo. Voilà donc. Bonsoir. Nzamba pesaka nzamba azwi biso banani po totemela volonté na ye koma ata liwa ya diable batiaki miso so pokokeli na mokonzi ya biso nyonso alobi liloba te eza pamba nzambe moko apermettre eleka boku biso banani nde tokoyango elaka na nzambe merci ndenge apesaki biso moyo ndenge mpe azwi ye komoza mopana biso kani tikali tomilengela po elobaka te elaka te ke mardi ye mercredi oyo na 12 ya 13 bolali mpe bolamuki boyoka susu moko na bino mpe susu ya papa asali misala malamu apusu bakomede boza bana te matanga mobimba na de matanga papa na biso mpe kokodio kokoso mpe lisusu po kani totoloba ti okei na biso
asepeli azwa baoyo ye asepeli azwa mikolo ya lelo na ya lelo biso banani opesaka matondi nakoloba merci parce que liwa eza rendez-vous ya moto nyonso ata ope korépondre na lelo te 12h te sukasuka ata na 2000 combien korépondre na rendez-vous na wana eza nzela biso nyonso omilengelaka yo omilenge. en tout cas merci bonsoir boni mes condoléances merci. c'est vraiment l'écoutelaki wa Sanga mombe bazali na ndako alalaki na bino mekokota nao na ligne ndeto nakoti na ligne namona groupe ya NTPC Mirma akomi eloko nini ekomeli moi awa natali yango nabengi Mirma na privé ngabi eloko nini yango ekomeli ye ono nayoki asali crise nde na bandi kobenga ye moko na WhatsApp na nimero na ye moko na insiste namona oyamba te na bino benga ye siko na appel normal nabengi na banzo benga momi oyamba te na insiste nde na yo mona mobali ayo yamba ase présenter alobi aza pasteur na ye ngabi bon naoki momi nini ekomeli oyo te asali crise mais toza na hôpital abwana hôpital nini oyo na Chaumba hôpital wa mozo Saint-Denis do mabongo atuninga biso na ye no mona momi abiwi omona yazali na bongami mbango na koma juste na zuna ku voice na zongi sino voice na NTPC rapport nde balotu na omomi nini na ozongi sa voice ngabi no mi mala bengi mais la suis pasteur abi momi asali crise mais azali na hôpital la ndele atanga wiki voice nanga abenga na privé amile nini na expliquer le ayi bon yo kende tema za ba attention na ye abi yo kende ono so kuta kuna obenganga donc même juste na 24 donc même na 24 kaka nene mona pasteur abengi nga o ameli abenga président Lombe yebisa ye momi ya kufi o na yo bete ba cri wana donc na kiti kuna taxi na komema pa na hôpital nde kozwa moto na tuni bo kende o te to ke 50aine nina bandona na tina 50aine mo sule obenga nga del singa bi ke 50aine te ya na ndako nini na ko ya na ndako na ndenge na olina omoni momi akoloba témoignage ne ero ti lobi o asala mpona ngai asalanga bolamu ebele soki nabotaka te wana okene wapi asalanga bolamu ebele to bolamu asala ngai témoignage eleki ebele mpona momi azaki collègue te ya mosala azaki ndeko na nga to nakufelaki mwana to akosolanga lokola momi azala te atika ndako na ye aya mpa na biso na kauka afandalanga ti tobika kokufela mwana nde ezalaka ya kosolanga ye mpasi na ngai maka ya ye toso naolela ye aotala babienfait asala mpona ngai bolamu eleki ebele moto azanga mabe te me ye mpa na nga namona nanga mabe te namona nde bolamu donc bolamu epuis nde eza bolelo akufeli hier samedi donc jeudi fala ya mpa na nga na bon marché osala programme bandako nyonso nafutela oyaka nde akozoya te ndenge ni ame nakoya jeudi donc jeudi ofali momi aye mpa na nga me momi yango akosi na yenga
pasi. bazali na ndako alalaki nabina mekokota nao na ligne ndeko nakoti na ligne namona groupe ya NTPC Mirma akomi eloko nini ekomeli moi oyo natali yango nabengi Mirma na privé ngabi eloko nini yango ekomeli ye ono nayoki asali crise nde na bali kobenga ye moko na WhatsApp na nimero na ye moko na insiste namona oyamba te nabina benga ye siko na appel normal nabengi na banzo benga momi oyamba te insiste nde na yomona mwana mobali oyo yamba se présenter alobi aza pasteur na ye ngabi ah bon idée très forte et tout assisté kutu maloba te alors nde ya modo atuni bazaki na cinquantenaire vu que natambolinga moko nazala na chauffeur te na bane do kolenga kozwa volant si cinquantenaire na boye baloba susu ke non mwana na yepe so akei sika eza bato bakointerprete esi baya modo en tout cas na koconduire te na état oyo ya modo na botika ya pema après na pemi na sisi ngabi je vais tourner. Ouais, na tourner sur la tournée dans le bola. Le copain rôle c'est qui a marre là. Ça va m'aider na sa shop wana. Voilà, les na tourner. Après un moment de la vie je ne ferai plus na qualité c'était mon job était na qui ndeka na nini na ndakude voilà, je suis venu. C'est lui au tinga na bimi na tiki mimi déjà ya okufa. Ça na choka bébé na ka toa nga nga. Mais je suis na bido tinga na obibana na tinga na momi ya okufa na bimi na yeli petit ya. Qu'est-ce qu'on peut dire? L'Éternel a donné, l'Éternel a resté que son nom soit. Nous avons vu pour la tête et parce que on a mon minda et au temps sous et les images sur la l'équipe et on a la ça sur la l'équipe on a côté donc sur Arsenal on a fait ça soit dans la chambre soit avant le salon soit devant les bandes à une place dans la mine avant le mois on soit pas dans bazali na ndako alalaki nabina mekokota nao na ligne ndeko nakoti na ligne namona groupe ya NTPC Mirma akomi eloko nini ekomeli moi oyo natali yango nabengi Mirma na privé ngabi eloko nini yango ekomeli ye ono nayoki asali crise nde na bali kobenga ye moko na WhatsApp na nimero na ye moko na insiste namona oyamba te nabina benga ye siko na appel normal nabengi na banzo benga momi oyamba te insiste nde na yomona mwana mobali oyo yamba se présenter alobi aza pasteur na ye ngabi ah bon idée très forte et tout assisté kutu maloba te alors nde ya modo atuni bazaki na cinquantenaire vu que natambolinga moko nazala na chauffeur te na bane do kolenga kozwa volant si cinquantenaire na boye baloba susu ke non mwana na yepe so akei sika eza bato bakointerprete esi baya modo en tout cas na koconduire te na état oyo ya modo na botika ya pema après na pemi na sisi ngabi je vais tourner. Ouais, na tourner sur la tournée dans le bola. Le copain rôle c'est qui a marre là. Ça va m'aider na sa shop wana. Voilà, les na tourner. Après un moment de la vie je ne ferai plus na qualité c'était mon job était na qui ndeka na nini na ndakude voilà, je suis venu.
c'est Ni ono tinga na bimi na tiki mimi déjà ya okufa sona soka bébé na ka toa ngabu na nga na soso na bido tinga na obibana na tinga na mimi ya okufa na bimi na ele petit gars. Qu'est-ce qu'on peut dire? L'Éternel a donné, l'Éternel a resté, que son nom soit. Moto ayebi mokolo aza te mpe monaatomi la kaka parce que omona mominda ere osta mosusu oyebi ezinga aza so na leki ere moko alalisa motuka nanga apapa so na leki mpona koti na mosu onapesa moto okoti swata na chambre soit avandi na salon soit avandi libanda awa place na bili avandi moto mosu avandi na